Gouverner Gaulois très bien, bien important. Ils allaient passer Pemawa. Ils allaient passer Baba Kende. Bakar da chamba ko tikala. Et ko sala passe makasi Baba Kende. Mais il l'engeza biso ba archive ça. Mais batu musu bazaka na archive lundi snap. Mais biso ba archive les pas d'ayemba vie. Anga mwana mama na suli susuli poma ya kolinga. Eskana kokoka. Bazalaki pena vie. Na Kenya. Fait ko la na carte ta bouleverser ça va donner. Mutu na bango mo ndima faire. Tango mususte ezalaki kelo mo nozanga bien la carte la te. Respect pour na faire, respect pour na faire et donc respect pour na faire et donc tant ayaki ayo baxelo mo boy. Bagara cage ya musique ya Mungongo. Ndesko faire tango ya ko défier bino augmenter bino, a stimuler bino boko ko yemba. Bolonga na monde mususu ko yemba na machine tchaka bino poids. Les pas d'ailleurs vraiment boy, ya vraiment boy azop ma musique bandaka na cœur, faire banana piano. Mangu mutaka na la pharmacie. Tant que ça qui peut dans quartier latin, mon père opena paix avec na besoin nango. Et puis bon ça l'a bien, bah yo kana bien na mon père, ça l'a bien sous na quartier latin. Ne faire ya ta maman na pierre. Na orchestre on ça l'a bien ko saka na te faire ko la rêver ça ga ah on est baza bo ba te belé ba ko komba fara te ya chant. Ça l'a bien, et moi ça l'a bien. T'as bien respect dans la Ligue des Champions. Respect pour na faire et donc. Il a rendu boye. Donc bino bo ko linga bo ya faire yé mo ko yebi ke faire za mama na mbiaka. La Gouverner Gaulois en direct émergence wana mbote na batutu Gouverner Gaulois aza très bien mais avec bat bami tungi sami ko luka gouv ba luka jamais soit après 2 jours na lilita et ça c'est quoi nous autres abana nzambe ça kufa ki na ekuluzu pour la masumu na biso abatela ka biso azala na biso par sa grâce de tozali donc biso toza bato toza ngolu ya nzambe donc musa to ko démérer nango po toza bato ba na ngolu ya nzambe to vraiment na mafuta ya nzambe. Merci Seigneur. Oko pesa biso souffle, oko batela, oko pesa biso boania, oko pesa biso intelligence, batu tout. Bah c'est sous ça qui pour na Gouverner Gaulois. Je suis bien important et là moi ma bien comme ngate et ça qui ba fake news na bango. Et ça qui pour na Odyssée direct ya bata efficace. En fait ça ba boule na bango bazana ngo déjà pour me nuire. Mais nzamba zo binisaka ba idée na bango na mpoasa. Pour ça loko ça qui na kuku et bimi na mpoasa. Donc ça soué na bango que mabe comme la Gouverner Gaulois mais ça ni les sans effet na pesi mbote na yani kainga la mon invisible personne qui vit la pédo en direct à Hollande ya na pesi mbote na ko bossa na raté bon chanteur ya Kati na pesi mbote mon vieux bon chanteur na moni mon vieux Jadon Fumu na Kati Zélande na ko bossa na raté mère ma pambu na États-Unis idenguya Patou Idolo na moni ba belle brida ba Sandy Bekate ba Marine Zungu ba Nelly Tambwe batu nyonso to na pesi bino mbote mama Eliki Tengela douce équipe présence et présentiel mobimba ya mama Fanta Fofana na pesi mama Fanta Fofana mbote ko pesa Emmanuel Kalonge le sage coach na ko bossa na ngate Oxtilu mene na mboko ya malili ya Panama na pesi mbote ko tala Gouverner Gaulois na moni ya Dudu Kamalando mena Kamalando na ko bossa na bango te na moni Blanchard et tous l'américain le plus propre ana mosolo ana mbongo ana taille ça peut élégant na pesi mbote na bana joyeux Noël na bango j'ai kana ki ba bonne année na pesi bino ba mbote na famille mobimeza na États-Unis ya vient na ngai Blanchard et tous l'américain les plus propres na ko bossa na raté ngai yani kainga la mon invisible ceux qui na bossani bongo vient na ngai trésor bokunzoni kamba de Belgique na pesi mbote ningi na ko bossa na raté bato baza ebele to kotanga ba kombo na bino sans plus tarder sango ya mawe komeli biso vient na biso il y a def des fois ou papa def des fois on a goûté à cause de la coco pépé def des fois
rendre l'âme na ye ezalaki na Cameroun côté azongisi molimo na ye en fait biso sengo ezalaki po azalaki na faire na Mosuni bayembaki na faire na Mosuni faire pas interpréter qui est na concert ya Lipanda pour na reconnaître ba valeur na ba potentialité na ndenge via marquer histoire ya musique ya Congo to pe ya Afrique bate belé o balobaka wana ba gangaka o musique internationale tant RFI a golobela liwa ya def defao c'est que ba reconnaître kaza poids lourd pour zo paner ko peser marquer via que son âme repose en paix que son âme repose en paix ba tout nyo surtout oyoyo ba sepe na liwa ya viete tozana bango elongo donc mawe comme biso na musique ya Congo donc ils ont marambo nzambe muta décidaka abotolaka donc que son âme repose en paix to pesi ba sincère condoléances na famille biologique na to pesi pe ba condoléances na famille musicale na te bel na pesi teombala mudaleki kabo se na pesi teombala mes sincères condoléances kabo se to ko pia mes condoléances c'était pesa bango les pas de nenga interpréta qui vient à biso def defa na Lipanda Solange na koka moi na kolenga somo ya liwa pesa bango Solange to zonga Solange na kobanga na kolenga na kobanga somo ya liwa elimae iyo motema mwana mama na suli susuli poma ya kolinga eske na kokoka kobosa na sola ha Solange yo motema anga mwana mama na suli susuli poma ya kolinga eske na kokoka kobosa na sola ha Solange yo motema nakopanga satana mpota mabe nakopanga satana mpota mabe asengi na biso toboya nao ekopesa soni sola oh Solange bamatalanga ya motema mokobeta na faso ya koboma oui Santos vraiment tu m'as rendu fou lelo tolinga na lobito boyana na kosala nini yolukelinga liwanga ya wana koka chwe Soleil ara Solange zemboyo ezali bongo ya général def de fao anga mwana mama na sili susuli poma ya kolinga eske na kokoka kobosa na sola ha Solange iyo motema nakopanga kolenga somo nakopanga satana mpota mabe asengi na biso toboya nao ekopesa soni sola oh Solange mamatala la pesi DJ Océan capitaine Amani Maisha Isaac André ka Kenya Fanny moko ya papa Hervé na pesi mo de Patrick Mayi Mandela ka Cameroun contrôler biso ba faire yoza kuna elombe mobali ya koina mboka na yo kuna Patrick Mayembo et ça la bien ba formation to zongo vraiment ba information précis tala mboka moko ba congolais ba bomi vie 3 fois mais pour la 4e fois va dire donc baba déjà vient en 2021 oyo tolele tolomoki ba bomi vie 2e fois pour la 3e fois ou 4e fois nevia kei et si bon mona mboka nini liwe mutu ba tozo za ba na ba doute ote ba bimisna ba image ya kala via azo démentir liwa na o ya kala non c'est bel et bien vieux vraiment aza vraiment ya godaye à rendre l'âme na mboka ya Cameroun que son âme repose en paix toujours les longona ba musicien tout ya Congo papa avait déjà checké na Instagram après c'est ba sincère condoléances na ye aza vraiment na regret ya ko sakana te ko perdre baoba lokola ya def de fao donc ezali pasi pe mawa ezali pasi ba baoba ba ko kende ba Kardashian ba ko tikala et ko sala pasi makasi ba baoba ba ko kende mais elengeza biso ba archive eza mais ba tumsu bazaka na archive lundi snap mais biso ba archive les pas d'ayemba vie bazalaki pe na vie na Kenya
tokotikela bino nde bazalaki mpe na vie na kena ndenge vie azolela ye akendaka kaka lepadre amataka kaka tokotikela bino yango ekosala bien makasi non na ye mpo topesa bino kombo na ye ezali François Matumona mais bato bayebi bien na kombo ya Defao mais kombo na ye François Matumona abotami le 31 décembre 1958 donc le 31 oyo ezalaki anniversaire na ye soki azalaki na bomoi yanga afete anniversaire na ye le 31 décembre oyo akufi na mboka ya Cameroun. Donc activité principale azali auteur, compositeur, interprète. Genre musical ndombolo rumba. Instrument guitare, no beta guitare, vient no beta guitare. Abani musique en 1976. Ndé côté Abimaki Babilo Moko Bongo, mais un chanteur, auteur, compositeur, interprète congolais né le 31 décembre 1958 à Kinshasa est décédé le 27 décembre 2021 à Douala. Que son nom réponse à vient à Bisso Def Defao. On a pas n'anga Pepe Def Defao. C'est que la bande a des pas de na Kenya. On a fait na Bisso à Wilo Longombe ça qui bien. Ba beti le monzemboya les pas de lebo ba beti nzembo avec des fois ba koti Carolina et ça qui bien ko saka na tetoleka papa ye ponena tikimba koye papa walite ponena ponidi ya kiliba mama ye palanga na mbongo ye soki ba benga ba famille bo solola Okiminda kona yo, okimi bana bayo, ya koba kolobango, papa ya fana, zonalanda ko, ye sanamale mo watambata Carolina mama, Carolina mama, Carolina, maman, elle est jolie partout, elle est jolie en haut, elle est jolie en bas, elle est jolie devant. Bonne année, bonne année. La personne qui est bon, la bosse, que vous m'envoyez 5 étoiles, tu vous l'avez des fois, il y a un titi déjà moins calme. Un titi déjà calme, mais un titi d'attaque. Vous voulez les gars, très bien, bien important. Donc, maintenant, on est sur le championnat d'Angleterre, on est le 31 le 1er décembre. On est le 1er décembre. Tout ça, le système des show must go. Il y a les padres, on tombe le monde en maille, on a la VDF. Donc, on a fait des shows go on. Et ça a bien marqué, c'est ça, on a 100 kilos. So pesa bango 100 kilos, il y a une vidéo Kokoba de Mozo, la barre de Baebok. Mais soit ça Mississippi, il y a une réaction à Kokoba. On attend que Zonga, Kokoba. Beta bango 100 kilos, on a les pas de l'Ilantuaka. Des voice, des master voice, mon pesa bango tous les gars. Nakotuna nzambe pona nini sale mango boy. Nakotuna nzambe pona nini loba mango boy. Nakotuna nzambe pona nini sale mabongo. Nzambe moto apesaka ye makoki nyonso soki ezange epa na ye. Nani mosusu akopesa gola ye. Tala eloko na lobeli yo aminanga ye. Na moke moke yo suwaka salama yele. Na moke moke yo suka ye. Zala na ngoma yele ye. Zala na ngoma yele ye. Zala na ngoma yele ye. Yeah, merci gata yele ye. Olingo nanga zala na ngoma yele ye. Shiko mabele mame zala na ngoma yele ye. Non, 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 non. Zala na ngoma yele ye. Si, vocal. Molingo ekotelanga vers les zala ye. Ekomi otungisa pati lomboto katika mbase valwa ye. Balobi okotelanga yimvungu mona. Fergola il fait partie d'une grande histoire en musique congolaise. Fergola il y a un quartier qui a bouleversé ça va donner. Mutuna banga mo ndima faire. Tango mususte ezalaki kelo mo nozanga bien la quartier la terre.
bagarre à cage ya musique ya mongongo nde ce qu'on fait tango ya ko défier bino a augmenter bino a stimuler bino boko ko yemba bolonga na monde mususu ko yemba na machine tchaka bino poids les pas d'ailleurs vraiment boye ya vraiment boye azo ma musique e bandaka na cœur faire banana piano mangu mutaka na pharmacie Ferrego il fait partie d'une grande histoire de musique africaine pesa ba mo na bango na zo reconnaître il fallait faire ya tango mususu lo mso nako zanga po mukolo kesa baki tango mususu frère fala ya po sala bango te tango mususu te ezanga ki vraiment ne faire ya ta maman na pierre na orchestre on sala bien ko saka na te faire ko la refisaka ke ah on le baza bo ba te belé ba ko komba faka te ya chant pesa bango ndeye mo lo beke tango mususu mukolo kesa comprendre que faire fala ya po sala pe bien ye mo be sala bien tabi respect na Ligue des Champions. Il a rendu boye. Donc bino bogo linga bobo ya faire ye mo ka yebi ke faire za mama na mbiaka nkale ya kosakanate. Yebi ke faire fait partie d'une grande histoire de musique à Congo. Bino bogo boye par ignorance. Pesa bango to lika. Respect pour na faire donc tant yaki ayo baxelo mo boye tant c'est ça qui peut dans quartier latin. Mon pas au pénal avec na besoin nango. Et puis ben bon ça l'a bien bah yo ganaki bien na mon pao ça l'a bien sous na quartier latin quoi smoke oko makambo eko lekana na pesi mote na Alain Kembe la garçon de disque papa na Ninel na ko bossa na te mauvais Alain monde dans mon barbe blanche le collé c'est yindaki ya na biso michopi babimi ko to nani li batako wele la soso linya wele la to reba mu to ko piaye na pesi mote na boss ko voma mbweni 5 étoiles monter maman Florence le bac na Genève ya yeme makabis confine ya 4 na pesi mbote na ko bossa na te hérité mobila na mboka ya malili na pesi les boss Weston et Chimvundu azana gichasa wolo pe palata ya yedi na pesi mbote ko sakana te pesa nga koko aroga Mississippi ngate tu ça qui fait rigoler ma réserve par la ma place beaucoup font des œuvres mais paye laisse des chefs d'œuvre taba chef d'œuvre ndeko ba koko na ba mais tanda ko bino wa jeune Koko a bouleversé Batu, il a mis Mississippi bien et Waka. A go bête Waka pour mon année ninga na kit. Obile mo jeune, maman Koko mo ko posa son année jeune. Ce qu'on n'est pas qu'à faire maman aux a déjà n'est pas qu'à faire. Et ça loka bato ba au mon époque à Messi, ba ça content. Et ça ba ngo Koko ba ko ça bien makasi. Merci derrière maman Magie. Papa Janel, Chouka Dilan, Libre Véhicule, Malou Bono Cabinet. Merci à tout le monde qui a le droit de des airs moi pour perdre Baoba et Sakana télévé def defao surtout biso bato anzela ya ba Congo moi maweyali pour ça nzela na biso kona donc deux fois té donc boyebi ka to na titi di mo ya moi boye donc orchestre ça bel et bien car na Tanzanie ba ko longo je pense jeudi oyo pona ko nyata Guinée équatoriale ko betela couple présidentiel to pe ko betela ba bita ya Guinée équatoriale musique bakota na bango 2022 avec Moko Antombo na mayi Waganinda départ dans bongo na Guinée équatoriale bientôt là ba ko kende ala bongo na Tanzanie bientôt ba ko kende Guinée équatoriale pour na ko beta concert ya référent ya 2022 ko sala bien makasi na tous les Gaulois to s'abonner massivement na ba page ya papa Hervé o ezali TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook ya faire rigoler les pas désertifiés, faire rigoler TV officielle na YouTube et ko sala bien makasi tokende ko augmenter nombre ya ba vie ya live na biso o ezali bongo na faire rigoler TV o des show must go on et ko sala bien makasi to ça déjà na 200 et quelques mille tokende ti décembre ko sila ti to ko ta décembre to memango eleka o makusi ko sala bien merci na ba Gaulois. Merci à tous les Gaulois qui soutenir le gouvernement les Gaulois. Je suis bien important. Alors, on m'a comme le gouvernement les Gaulois. On a le 1er décembre, système championnat Angleterre. Et on a bien ma casse. On a fait mbote na mavu coiffure en direct à Orléans au Talangaï. On a regardé page. Il y a page actualité qui move.
mère ma pambu n'états-Unis na peso mbote na ko bossa na ngate papi chomatendele mauvais Tyson qui vit la mauvais papi kuka la noblesse dans le sang na ko bossa na ngate Francis ma vintendika Orléans pesa na mbote na Grégosé les Loiretins il dit ça ekime ya libiso tout dans ba archive il y avait des fois on a fait bango archive ya lundi snap bazanga archive à solo pona nini ko yemba nkatu na pesi mbote mingi na Yani Kainga la mon invisible na ko bossa na ngate bon chanteur en allemand na moni bongo mama Fanta Fofana na équipe na Mobimba na ko bossa na ngate Galu le motivateur de tous les Gaulois na moni passant c'est Bosombe boss à Paris na ko bossa na ngate Giovanni Gaga ya Gaulois ko sakanate depuis Guadeloupe na ko bossa na ngate Patrick Mayembo masa na ngata la makambo ya Cameroun ko sala bien na moni article dina ya Alicien Kofo na pesi yo mbote babona na yo na ko bossa na ngate mauvais parti malobo na pesi yo mbote ka ndenge za to tikela bino ifunyania nzembo le padre côté li ba Davido na ba whisky na mboka na bango na ba bunda boy et pesi ba yu mama teki ta to yoka ngwawa to beta ngwawa tikela bango ifunania to kutani na mikolo yeko ya soki nzambe ayete merci bye bye. To cry, I will cry. I will live a let to go. I will live a let to die. I will live a let to go. Akitugu to Morocco, ma chérie Coco. I will buy for you Ferrari, ma chérie Coco. Sawa sawa tu, baby. Sawa sawa tu, mami wewe ni wangu, maisha ni wangu wewe. Chichachi usikie kelele, omba utuba. Mapendo soirée lelo ya komatisa ngai na 7e ciel famille bakota kate bayebi bolingo yo trust me baby I love you so much bolingo ya sheri na ngai etona mapendo soirée lelo ya komatisa ngai na 7e ciel famille bakota kate bayebi bolingo yo trust me baby I love you so much no delay baby suwa no delay no delay ifunyanya baby suwa no delay imeti chaka 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 bakamarade no yo ya nzela bayebi témoignage nini ngana salaka bamasana no ya lise bayebi témoignage nini ngana salaka chéri na lovayo chéri na krakayo chéri na lovayo lova 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 lova